Mais naïe pour rappeler justice congolaise. Qu'il y a un monsieur qui a été condamné à 3 ans de prison depuis le 25 février 2025. Na dossier Nicolas Kazadi, forage lampadaire. Condamné à 3 ans de prison. Le monsieur s'appelle le monsieur Roubota. Lélo, monsieur Roubota, l'ancien ministre il y a développement rural. Nazo mona ya za kosala ba commentaire. Il y a flatterie pour na kotali sa Félix Tshisekedi qui a oumela la pouvoir atikala longtemps ce qui nini tout ça. Ma seule question est celle de savoir monsieur Roubota condamné depuis le 25 na dossier forage commente ou donne ses avis depuis la prison de Makala, où il donne ses avis depuis chez lui à la maison. Et aujourd'hui, dans mon liste, Matata condamné à 10 ans, condamné à 10 ans. Ok, prenons ça pareil, comme ça. Yamatata, depuis entre-temps, Roubota reste chez lui, a commis même commenter sur l'actualité et donner même des avis à Yagotal Isake Félix et Tshisekedi, il devait rester au pouvoir, si Mukoloye soit Koya. Ok, c'est ça la justice congolaise. Kamuleta, au sali soni moko papa. Au monimo orgueil ozo sala wana papa nanga Kamuleta. Au silisi dignité na yo. Moi je pense que ndenge ozali wana et si osombi villa na poto le roi ba juge mususu to pe ba magistrat mususu et mokolo yotango musu pouvoir wana ekokweyaka quelle que soit forme ekokweyisaka pouvoir wana papa okeka retraite mbala moko. Bonne soirée. C'est regrettable. Balobara la justice élève une nation, mais notre justice fait la honte du pays d'Afrique. Et je suis désolé encore une fois. Félix Tshisekedi, je vous rappelle, Olobara justice est malade. Même Ngana Yota sera que justice est coufa. Et moto ya bomi justice, c'est la personne. Il y a soi-disant 1% état de droit. Maintenant, on a commis le pouvoir, même 0,1 à PCD. Dégage Félix Tshisekedi. Bandeko mbote na bino, mbote vraiment na bino. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Bandeko naye awa kota sabino kisangani a fait ya mingite na kota sabino ne susu ndenge ba soda FARDC ba kimaka bitumba ba kenda suki na gomba uta goma so ba kenda ko bomba na wapi ndenge baza komona pasi. Entre temps awa na Kinshasa bozoyoka Kinshasa ka tina RDC tina Congo Central ba miyibi ba kiti na Congo Central bazo zonga na Kinshasa et batu nyonso bazo yiba oyo bazali baluba baza okanga bango te bazo passer na jugement te matata mpoyo soki bakangi ye ba condamné ye 10 ans. C'est parce que Azam Loubate. Ça c'est quel pays? N'a rappelé bien dengue jeune femme à lobby, la justice élève une nation. Ça c'est la Bible. Mboka nyonso bande kunanga. Ce qui est justice c'est kufa, ça ne vaut même pas la peine. Alors bo comme ta justice bo tiango na bateau baza ba tribaliste. Ah, mais ça m'a mingi. Nyonso pourquoi? Parce que nous n'avons pas de députés et de sénateurs. Ce qui va député Bazalaki, c'est pour cela que je l'ai toujours dit. Celui qui prendra le pouvoir cette fois-ci, il faut qu'il arrête tous les députés. Oyo, ba besoin qu'à 26 000, na oyo ba besoin 40 000. Ils vont nous expliquer pourquoi 40 000 euros pardon, 40 000 dollars de salaire.
au moment où il y a des gens qui souffrent, il y a la malnutrition, il y a des gens qui ne sont pas payés. Yo, bazo futa yo 40 000 $, basanza mususu 60 000 $, misusu pe 70 $. Pona yo moko. Mais tant que yo zo mbongo wana, tu tournes les visages vers ceux qui souffrent. Ozomona vemandeni. Tant que vous tournez, peut-être que maman wana bazo souffrir. Yo moko ozu 40, omona ndenge nini. Neti kamere, no suka sanze ko ba pesier 350 000 $. Oyo alandi yesuki mboso suki nani 300 000 $. Na sambela vraiment que muto ozwa mboka wana akanga aéroport akanga ba frontière tout mutaki mate. Comme ça ba caméra wana nyonso faut ba expliquer batou pourquoi bazo ko futa yo monta ya boye. Ba de koza puta pitié za mawa mingi ya. Matata po yo 10 ans. Oyo kazadi ba preuve belé oyo leki fallait ba kangaye déjà. Fallait sécurité présidentielle kangaye déjà. Rien. Tout le monde a critiqué tout ça ni. Ah, Nzambe, Mboka za dirigé na nani. Cher au Congo, bonjour. Total là. Nzambe na ngai, il a passé hein. Bon, tu es quand même oyo hein. Yangu bampanya munu bamasha mumeno bavandi bwe banze ndeko nangai babenga sikoyo yindi na kisangani ba belge Félix Tshisekedi abengisi ba belge ba mercenaires ba ye batindeli bango mwa drone na muke batindeli ba belge mwa drone mwa muke tola mbisi ya sasa ba belge bakimi ndeko la yoka siko commandant suprême na bino Félix Tshisekedi commandant suprême ya FARDC boyoka ndenga zo pesa ba militaire ba militaire ba pesi bango ndenge ni bakosala mikolo yoka ona kosela okunda na munguna ke bozali bilongi na biso la sake awa moto nyosa sali prêt ya kokunda soki munguna komi bongo te okay ayango to continuer kozala prêt ona kokunda ngonga nyoso munguna ko se présenter toyokani amoni ya mingi ya kolobezalite amoni ndenge bozali prêt alors na lingi soda nyoso azala prêt à garder discipline na ye ndenge toyokanaki na bino toyokani soka commandant suprême abi bakende bitumba te bazela ba ennemi baya oyo commandant suprême mutu ezo bebate Félix na cheno mutu Félix mutu et baby ndenge bino koyebisa ba FARDC bazela ba ennemi il faut bango FARDC ba anticiper bakende Bukavu bakende Goma bakende récupérer ba territoire omuni bibisa tozali omu bitumbo yo fati akolonga yango te poa kaka muke ezo zanga poa muke kaka bukuna fati akopakata FARDC bazate bawazelo bazokunda donc kalate bozoka na bito soki lobi kisangani po ba belge bakimi na tole muke ba belge bakimi na bito ndenge ni na minute oyo na soso ngalo kalate ciao bandeko bino nyonso bobonozonga kaka na oyo nga na loba. Je vous ai toujours dit que naza pasteur au Congo. À l'époque, il y a Belge. Ceux qui Belge ont eu comme Congo à lobby. Belge ça son akimiate. Soit qui muluba mongala bikolo tout. Et tali ko tout occupé mon pété. Mais ceux qui ont eu kake o ya lobby za mu Congo, Belge ça son akimiate hein. Nani papa Kimbango zaki nae. Bato abako bazaki banane. Bayebi ke ya di série. Na lobana bino boye. FARDC na M23. Bazaneti sataniste na sorcier. Bango mibale mokonzi la bango zaka moko. Mais sataniste akoko boma même sans sorcier. Sataniste soit yokuta ba sorcier bani bali ayo ako beta bango bengani bango parce que za ministre Satan. Mais sorcier ba ako bundisa sataniste tata mukia kokate. Bon luka ba vidéo na sala. Na loba na bino FARDC aza neti sorcier et M23 aza sataniste. Makambo nga nazolo babandoki bayibi na olobani.
bandoki bayebi nga nazoloba nini. Sorcier ko gagner sataniste te ko bandenge ni. Naloba na bino ke bitumba oyo. Parce que FARDC M23 nyonso mibale eza ya Kagame. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? FARDC na M23 nyonso mibale eza ya Kagame. L'armée congolaise est infiltrée. N'a même pas infiltrée parce que bino to nommé bango. Infiltration ezali na bino te mutu nommé bango. Ils sont là dedans plus de 500 officiers Tutsi. Na kati armée wana que vous appelez vous FARDC. Si vous gagnez neni. Boyo commandant na te, au lieu de banamba ki na kubunda, ayo na ba base la ennemi azoya. Regarde-moi ça. Hein? Base la a ennemi azoya. Nyonso zo le cacao, Chilombo, tout ça, Chilombo yebi parce que tout ça c'est sont dans des accords na deal au basala. Nyonso na kati. Et moi je m'étonne comment ça se fait que vos politiciens travaillent avec quelqu'un qui a fait des alliances, des accords invisibles et visibles. Oyo bino boyebiti. Vous n'êtes même pas au courant de ces accords. Mais vous acceptez de travailler avec le monsieur. Ah oui, c'est pour voler. Hein? Rien que pour voler. Bah ben yo, ministre. Mais yo yebi que le monsieur n'a pas gagné en 2018. Nous sommes allés aux urnes et le monsieur n'a pas gagné. Alors, il y a eu des deals. Basali pour y aller. Alors, yo siko yé a nommé yo. Donc, ozo sala na se ba deal. Yé na nous a nommé qui est Kabila. Lui, il travaille pour Kabila et Kagame. Dès que vous acceptez, vous aussi, vous êtes complice, vous travaillez pour Kabila et Kagame. C'est clair. Il y a un autre qui yi banandinga au saranete. Eza mawa. Na ola kisabino nini tout à no bandi kuna. Vraiment c'est déplorable. C'est déplorable, on est dehors. On est dehors. On est dehors. Voilà. 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 Tout est parti en ruine. Je suis né ici depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. 85. Subitement, tu te réveilles là. Voilà. Mon papa aujourd'hui a 76 ans. À Kotia depuis 1979. Aujourd'hui, à combien de coco, il y a coco. Pour un sentiment, on s'est pris Sabino. Merci. Ma belle voix te vote à Givino. Merci. Merci. Allô, Bandeko. Naïm Sagibino. Batouana Bakota na 2085 ya botami kuna akutinda kuwana. Aujourd'hui, bango baye bazui tata na ye na bana na bakoko ale libanda. Sans solution de rechange. Est-ce que bato aboye bakoko na bakongo? Bato aboye oko comparer bango na bakongo. Moi président, il faut que bango o babenga ka solution de rechange. Est-ce que bango baye solution de rechange? C'est-à-dire que ceux qui ont moni bango faut babima to luke pai ba okinofanda. Et puis lokola ndako eza ya ye akopesa biso montant. Papa nanda kuna yo bien que to pesi kuna yo olingi l'état peso combien? To discuter prix na ye bo pesier soit bo pesier ake niko somba lupango atonga. Mais en attendant lupango atonga, il faut boire assurer place mo azui ya ko futela. En attendant tonga ndako na mbongo bino bo pesier. Mais pour les baluba, la famille se retrouve dehors, sans solution de rechange, sans travail, ni rien. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Où est la sorcellerie? Donc, les Congolais chez eux, ils sont en souffrance. Ils sont étrangers, on a pas tout ça mieux que les Congolais sont au Congo. Au Congo, nous sommes victimes d'un mariage forcé par les Blancs. Tolingaki, to comme ça mariage forcé en mariage d'amour.
mais pratiquement impossible. Tozana Kisasa, tozomona ba oncle, ba papa, mwana koli, habité, nako zulema sinamboka. Mwana ngabala awate, awba, nan zulema sinamboka. Ake kuna zuleo mwasi sans amour, mozana amour na yete, boyeba ni peti. Ba yeli oye babi, toyebi famille oyo. Bobal tombala na bali yo mwasi. Un mariage forcé qui deviendra un mariage d'amour. Après une semaine, 2 semaines, 1 mois, mariage d'amour, ba botiba na ba koli. Mais biso, mariage oyo, ba belge ba sala biso avec le reste. Et ça pratiquement impossible peu comme mariage d'amour. Parce que toza ndenge mokote, toko ko sala tout. Muluba akoko ka jamais na Mukongo. Jamais. Bomoni nani lézard. Lézard akoko lia même 4 sacs à semoule. Hein? Akoko baneti ngandote. 4 sacs ba pesiye biloko ya lia kawana. Akoko ma jamais neti ngando. Akotika la kaka lézard ninga zala kawana. Aujourd'hui, on m'apprend, na Kinshasa, bakangi, batu, baseli ba problème. Moi, bati na ba prison, yate balibina ba prison tondi, bon fa na ramino na kasho. Il y a des enfants mineurs na commune Njili. 1 mois et demi, les enfants mineurs, bazana kacha kasho. Des enfants mineurs, je précise. Bandeko, mboka ndeni. Wana obino Anjilia, okina matete pareil, okuta des enfants mineurs, bazo sala ba mineurs 2 mois na kacha kasho. Donc, nyonso wana eza Kagame, eza ba mindele, eza ba église, eza ba pasteur. Bandiko za mawa. Ngai na loba na bino, bula na ba video nga. Na loba na bino lo moko na 2019. Tant ba salanga be mission ba bewara. Na ba na bino tant que biso ba congolais. Toko za la place moko na baluba. Et le marché réalité. Pourquoi? Parce que muluba motema ya amour et compassion, muluba za kana ngote. Alors ça c'est dangereux. Ce qui mutazana motema ya amour na compassion te, c'est fini. Aza mutute. Donc ngandi na mona baluba ndena kwa mona bango na ibite sur le bino ndenge nini. Donc pour nga muluba ko même na 15 diplômes pour nga zo mona ye. Mondele acha muluba na gestion ya pays te. Bolanda ka pa eto uta avant 60. Mondele acha muluba na gestion ya pays te. Soki Congo belge evandaka kimia parce que ba belge ba sangisa mayele na ba Congo. Yango na moni to salaka bien. Alors, tangu Lumumba asaka na bango na 1960 bango ba lobby to kolakisa Lumumba ke biso to yebi mboko yo. Il faut to exclure to longola ba Congo na gestion ya mboka oyo bo mona mboka ndenge koma. Alors, yango bo mona ka depuis 65 Mukongo azaka ministre te, premier ministre te. Depuis 65, Mukongo azaka premier ministre te, mboka ike wapi. Balobela bango longola Mukongo, Mukongo aza hypocrite, boye na boye longwa wana. Or ki ba longoli Mukongo na gestion ya mboka, kaomba la moko, preuve ngona. Preuve ngona. Bo pesa kaka pouvoir na Mukongo 3 ans ya pamba, bo mona changement bala moko kwa. Ezala tanga te. Le fait azam Congo, bo pese présidence na premier ministre. Ba former gouvernement. Nyonso bo mona mbara moko sili. Ngana zimboka wana. 3 ans ta ko beta. Bato bazana poto ba ndiko zonga bango moko na malembe. Parce que ngana yebi pa na ko attaquer. Bango ba yiba ba ko attaquer te. Tala pa ba uta. Ba uta place moko de toute façon moins des athées, maezate. Bandumba ba kendiki na ba passé hein.
Passé, au Barbie. Kisangani, une baleinière espoir de Yangabi, pris fait au beach at de Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, mardi 20 mai 2025 à 16h04, mardi 20, Lelo, Botala. Allo banyona longoli yango pour la minute les hommes wa bandi quoi ba hors bord bani ya monteur ezali et c'est bon moni ba boîte bazo ki no sala ba intervention l'état inexistant ndeko nanga biloko wana ya ba monteur na Hollande awe ça moins cher mais talati na siècle lelo bato bazo ki na ba boîte ya ndenge nini bandeko nanga mais le ministre de la Justice a eu 39 millions, alors que Biloko, il y a un biloko ngai président 3 ans bozongi parce que biloko on a ramassé on a ninga osakarate mais Moulouba azana motema ya mourte akosala biloko bondenge ni bandeko toza wapi toza batu toza banani le gouvernement inexistant batu baza kozika moto ezokopela ba congolais bango mo ba se débrouiller na mo ba biloko na bango ndenge bazo ko sala intervention. Ah, Nzambe nangaye. Et ça passe, hein? Vraiment, ça passe. Tu es au Canada? Alerte, 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 Bana Congo central, territoire de Lukula, ex-cité de Sioni. En tout cas, tu dis, voici ta Kinsioni, l'ex-cité de Sioni. Moubuilu, bu vendredi 16 mai 2025. Tufikidi Zimbukulu, un groupe de gardes républicains lourdement armés. Bizi di fasita kinsioni, groupe basa kinsioni, ti vaka matadi, vaka la société itiep, vaba société itiep. Bizi di, soi-disant, zi minere bisa exploité illégalement. Ni province kasiza za beaucoup présence ou ni territoire kasiza beaucoup présence ou ni chef d'agglomération ici cette question ni kasiza beaucoup présence za sans ils étaient au nombre de 20 lourdement armés
Aïba garde républicain. Batone Nika, batone 21h jusqu'au petit matin. Allez moi exploiter. T'as des abats marques qui sont minéraux, yobaba isaba kola vakama tadi konde va avancioni. Ya alerte population, to alerte ba fumu zileta, ba fumu zetu zileta ba lukulu a colonel, c'est que l'administrateur du territoire ba kiti di sirlelie, koza bata ba hiza baba ata pina. Mais malheureusement batu bana ba garde républicain ma débat ici au Kidivana, ba kumini muato mamau. Et jusqu'à présent, destination inconnue, Kadizaba, qui sont-ils? Mais je vous assure que nous y tenons, c'est bagarre des républicains, en tout cas, pas politicien du Congo central, au Ziboulamèche. Papa gouverneur, son excellence, grâce à Nkwanga Maswangi Bilo, le Ziboulamèche. Parce que Nimona, Mambo Mabako Est, Mambo Madiko Ese, Mambo Makuza Kafika Manko Congo central. Risque va créer amphithéose au Congo central, va créer une milice, va créer Mambo Mapila Mopila Makuza Kota population du Congo central. Moupassi. Ben ba politicien du Congo central. Je tiens à vous rappeler que malgré Louis Kabalou Mumbiste, mais par contre, nous le faut tiba, baba Kassavoubiste, ba Abakiste. Parce que Kassamvu Buntoto Kalomba. Kassamvu Buntoto Kalomba. Loubadie la talabo mambo tokatona mona. Des gens lourdement armés. Bisi de Kukusa exploiter minéraux illégalement. Vakati sita kinsion. Ah, Nzambe, passé. Alors, tu as la oyo comme ça avec Sabino m'a milité. N'a pas des vidéos, mais n'a fatigué. Nous n'avions plus notre province, déjà en 2016. Pourquoi? Parce que, avec ce qu'avait fait l'ancien président Joseph Kabila, par le fait de vider la loi Bakajika de sa force, ce monsieur a fait de la province du Congo central, de Kassangoulou à Mwanda, son carré minier. Nous devons les noter et les savoir. Que Boutoufouen Kubu, Bakongo, Yebeto, Yemameme, Ngoulou, il n'y a pas de différence. Parce que, nous sommes pas de Boulou, Yangombe, Yangombe, Yamameme, c'est pareil. Quelqu'un qui fait de la province du Congo central son carré minier, il sait qu'il y a des populations ici. Mais il voit et par matin, il regarde et il réfléchit. C'est mort que c'est ri de nous. Si vous voulez des informations fiables et sûres, tout celui qui le veut, qu'il aille au cadastre minier, qu'il aille voir, qui demande à quelqu'un qui l'interroge les systèmes qui authentifient la propriété des terres du Congo central, et vous allez voir que tout le Congo central a déjà été fait carré minier depuis des années. Donc la province ne nous appartient plus. Elle ne nous appartient pas. Nous devons savoir. Voilà pourquoi, où nous kiki, quelqu'un peut venir, il dit que Mbanzangungu est construit sur une mine de cuivre et qui veut exploiter du cuivre en Mbanzangungu. 72 heures peuvent être trop pour que tout Mbanzangungu soit chassé, toutes les maisons soient cassées et que l'entreprise s'installe et exploite les cuivres de Mbanzangungu. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas contre l'exploitation des minéraux dans les Congo central. Mais nous devons savoir que les minéraux sont une malédiction pour les Congo. C'est que je ne voudrais pas commencer à citer les noms des villages dans nos petits territoires où
il y a conflit. Allo bandeko na longoli yango nanu bokolanda ngo côté mosusu pona la Sabino ba soda oyo baza ya FARDC bolanda yango nazala tozalaki na Goma tozobela na kati ya Goma tozala blessé tobimi kuna bitumbere kokote biso na Goma toye koto tosali 4 mois kuna ata ni paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na effort ya tolala libanda tokumi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe tosenga bona tobima exacte bongo pe exacte te biso toza basoda touti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu ake na ndenge na ye destination ekoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fale tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport okomela Kisangani te ça fait dala misusu awa babeti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négligé tolalaka na aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayebake biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika baunité ezali mpo tokoma Kisangani mpo torejoindre esika baunité na biso eza mpo tosala mosala mpo toza bafise toza basoda congolaise bandeko bomoni ndenge basoda baza ndebadade donc basoda baza ta na mutu moko te oyo akoki ozalaki ya bango mokonzi moko te oyo akoko soutenir bango azate basoda baza andebandadi total bayebi te nani mokonzi na biso nani ako soutenir biso basoda bayebi te bandeko nanga oyo mboka ya ndenge nini mboka ya ndenge nini do basoda base retrouver uniforme zate baza eloko kolia te bazola la libanda gouvernement bwaka bango mais bamiyibi ya passé